Salut, shalom, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez en ce moment. Vraiment, merci d'être là. Merci d'être nombreux sur notre chaîne Family Bot News TV. Vraiment, on est ensemble, on est ensemble. On est collés, cimentés, nos bouges. Dans Family Bot, toujours dans Family Bot. On est toujours ensemble car je vous dis, c'est une famille. Donc, dans une famille, c'est toujours comme ça. On est toujours soudés, vraiment. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, vous qui êtes pour la première fois sur notre chaîne en Family Bot News TV, vous êtes ici pour la première fois. Vous avez vu cette chaîne, cette vidéo, vraiment, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois nous postons, vraiment, vous recevons nos vidéos. Vraiment, ça fera du bien. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Vraiment, nous sommes là pour parler de notre poutine de l'écriture. Et puis, précisément, nous parlons ici de Maria. Maria, vraiment, nous a dit de vérité. Maria nous a révélé des choses cachées concernant les voyages. Oh, bah, ça là qui est na Sylvie. Vraiment, bah, vérité. Oh, Maria, aïe, comme la famille. Vraiment, je suis là en vérité, rapidement. Je vous avais dit qu'il y a quelque chose qui se prépare sur Bellevue TV. Ici chez nous, vraiment, on travaille. Et pas nabiso, pas de blagues. Et pas nabiso moussala. Et puis pas nabiso, tous la cohésion. Et pas nabiso, tous vraiment famille. Alors, vous allez découvrir ici, moi et vous, tu redécouvrir. Et là, quand vous allez vraiment, naya kusala analyse par rapport, il y a Makambo, Maria, aye ko révéler biso en ce moment pour le voyage na bango. Et puis nini o salami après Makambo Maria a posté par rapport à voyage au ya lobby to ebi biso sur TikTok ne comment okende vraiment et comment toujours bongo les gens ne parlent plus comment ka zuma loba mutu atie donc maloba na o atie eza maloba o eza ezoloba lokole ntezo bimala munoko na ye. Donc c'est comme ça moi Makambo ne comment okende et comment okende bongo vraiment sans plus tarder. Maria a posté qui je sais que il y a plein de gens au balanda qui vraiment vidéo oh, mais je vous dis il y a quelque chose qui s'est caché. En tout cas biso to ya kana pona ko la qui ça va bloquer ils a caché la famille. Sans plus tarder tout l'andana et puis on se retrouve après. Comme toi Matiso avion au mata avion qui n'a poto mata avion qui n'a bamboka mobo bipai na bipai muntu wana sombelo biya bimselo visa foko pambola kai tous les jours nzamba pambola ya batela ipo avion ya epesamela mutu nyonso te komata avion eza grâce maintenant ko mutu oyo asali ke yo o mata avion te pambola mam patron nanga pambola ma ML Beauty bar kende liboso pambola ma toujours oyo ndi makambo molongo lisoni mopasoli nzela eza esuka te ba surprise ezali. Restez branchés pour ma crambo mazali. Brazzaville, on arrive. Après Brazzaville, Dubaï, on est là avec le micro shelling. Ahmed Beauty Bar toujours. Dans notre temps, nous sommes à Lubumbashi et à Kinshasa, toujours opérationnel. Oui, mais qu'est-ce qu'on sent? Mais la fois qu'on pambola comme toi, Matiso avion. Au mata avion qui n'a poto, mata avion qui n'a bamboka mobo bipai na bipai. Muntu wana sombelo biya bimselo visa foko pambola kai tous les jours. Nzamba pambola ya batela ipo. Avion ya epesamela mutu nyonso te komata avion eza grâce maintenant ko mutu oyo asali ke yo o mata avion te pambola mam patron nanga pambola ma ML Beauty bar. Et voilà la famille, vraiment tout lundi na bokebinyo songala bino vraiment on a suivi en la publication de Maria de nous de Family Bota Maria Longonzo balobi mungala qui se respecte balobi bangala bakokana bako bomba vérité te vraiment azala qui on a pour la kobimisa o ezali secret o ebomba makina kati ya bela production o ezali secret ya yena mama Bellevue kandi la patrona na bango so bakende ki na Sylvie et puis na Jenny balobi ezo ya sekoya o eza accord au Bellevue a signé na banana ye alingi a faire tourner banana ye partout dans banana ba ki ko vivre bisika nyo so base bakazoka ba billet et puis balobi soukanango quelque chose qui se prépare.
Je vous dis, zana kata famille bota oyoka elengi, oyoka bilengi, o sentir kozala na mama belle vie, kozala pembe na mama belle vie, oyoka bilengi, o sentir vraiment que oui, nazala ka pembe nya maman. Naza bisika moko be naza bien accueilli. Yango moni bandi konanga tellement que baza acteur actrice na so basi ba yebani ata ba tienne ba coach na bona film été bazo ko participer toujours na kati ya ba programme nyonso ya Belle Vie TV o nyonso sala ka pona bango donc baza toujours wana baza à l'aise baza wana toujours baza ka déjà ba ni na bango ya moi déjà na chaque mois baza ka payer. Je vous dis c'est vraiment une maman. Alors sans plus tarder bande konanga et là konini oyo etindinga vraiment lisusu na ya par rapport ya publication ya Maria tango a publié bande konanga qu'est-ce qui s'est passé bande konanga et loko nini o vraiment époussé nga makasi ya koya kati na biso bande ko sans plus tarder to beta no lisolo ya film la biso o ezo banda lelo bande konanga please la famille nazo beta c'était avant na continuer na beta no c'était na film la biso et puis nazo continuer pour na koyebisa bino likambango au juste eza nini oyo et ça li vraiment que ngana ya ko ça la vidéo nanga par rapport ya publication oyo. D'abord je vous dis la famille s'il vous plaît aujourd'hui tozo la première partie ya film la My Brother to tu ko silisa innocent ou coupable pardon. J'espère que biso nyo to qui content na film la biso film la pesi biso bilengi ya kitoko et pesi biso saveur pimbo ya bien to bi ka mama belle vie apesa kapso biloko kitoko alambe la kapso toujours biloko kitoko alambe li biso et puis tozo la toujours sous My Brother lelo déjà ezo banda première partie en tout cas tozo la wana ebele famille bota s'il vous plaît tous à la ébélé pour nous soutenir notre maman et puis tout le monde qui est déjà présent c'est il y a dit nana douce tout le monde présence il y a Gastibi vraiment balobi professeur nabiso anglais bazawana balobi ezo continue toujours koyi dans la carte Belle Vie TV balobi ba professionnaliste ndé bazana carte Belle Vie TV tozo continue toujours kozana ba professionnaliste donc vraiment ezo dans la carte Belle Vie TV yo oyo aux occasions ko tala ba film yo oyo qui t'a ko tala innocent coupable était au raté 4 épisodes moko bande konanga si vraiment tu es famille bota tu dois rentrer hein aux obligés à kozonga ko kotela épisode no au raté qui et puis au ko bande la film les film moko ya ko bande la parce que nga nazo bande la surtout côté à Muchopi nazo bande la côté à coach Linda papa na so Gingombe Sylvie en tout cas ba défendre kitoko ko le kakutina ba avocat mususu soi-disant aza avocat ou avocate assis na musala ngo mais ayebi yango penza bien te parce que ba classe na biso ya lelo na Congo mingi pe comme ba ki université au Congo na ba 600 personnes tant mususu c'est 40 oh vraiment ba côté ici les sont très bien na mutu mais 60 millions sont là et l'autre côté zawana babande ko za wana ba bistrot ko lia na bango ba futu ba professeur mais en concernant matière oh vraiment ki ba kendele ko tanga bazala bona mututé mais moi ka ba coller avocate mingi bazala ba kawana mais bango sentir que musala basala te mais niveau ba défendre yango bande konanga et cela que ça vraiment que bato maïle bazala carte Belle Vie TV maman pe azo coacher malamu parce que maman Belle Vie azakana toujours bomona kala ba making of ndenge a coachaka bango osalibe ala kisho côté de koto ke na côté ke na parce que aza mutu moko mutamayele tanga zokoma ayeba casting ne tanga che casting na ayebi pe autant olobalo e kende kitoko donc voilà vraiment ezaba œuvre ya Belle Vie o nzambe apesaye vraiment bravo à toi Poutine bravo na bango nyonso alors tous ala ebele pour la soutenir film la peso banda My Brother film mo kitoko j'espère que vous quitter un côté là teaser du film everybody j'espère que tu as vu un côté la teaser du film alors tout le monde présentation puis acteur tout le monde acteur à kitoko ya bien basé na kachwana et dans film la déjà ils ont promettre donc loko ils ont promettre s'il vous plaît la famille tout continuer à consommer si vraiment nous sommes famille libota si vraiment to linga mama Belle Vie quand to kota to kolanda film la biso na boké binyonso na première partie to kozala pe ebele wana na beti c'était la famille s'il vous plaît alors à tozongi na katiya lisolo na biso vraiment s'il vous plaît la famille to like vidéo ko sala nga bien ba like na bino zalaka bien so boche ba like na bino boche ba j'aime na bino bo commenter bo partager pourquoi pas et ça la kabiso bien ça la ki ba chaîne so et avancer p si vraiment tozona pour la maman Belle Vie
beaucoup soutenir pe biso ko sala biso bien et puis bolanda ba film ba mission na biso tina suka botika pe la publicité et les kaka ceux qui peuvent ko soutenir chaîne na biso ko la membre to sengi na bino en tout cas bozala wana bisika ba komi membre en tout cas kota ezaka ka meilleure façon ya ko soutenir aux chaîne na biso ya famille Bota News TV pour que to continue toujours ko la promotion na biso comme il faut comme il se doit. Voilà la famille et là qu'on est vraiment soutenir qui na loba et ça par rapport à la publication ya Maria. Tant que Maria a publié, en tout cas, il y a des gens au bail qui commenté balobi na Maria à kosi. Balobi trop de ma publication au kosi donc il kosi on a eza belle vite muta faire voyager bango ba kosi bazolu que la belle vinde ba pesi mo ba six ba grade moko be mais eza na ngobongoti. Alors la famille et le que c'est que parce que Maria a répondu qui bango la famille Maria le biso qui bomoni bongo bo mais la poison beaucoup fana bino je vous dis et c'est qui singa Nathalie na seki na kotie na binango bon mon la commentaire wana je me suis dit ah Maria aza somo tozwa Maria wapi na kata famille Bota et puis aloba makamnae avec douceur mais azoloba donc sentir que bazaka quand on a prête ya maman Belle-Vie on sentir touche à maman Belle-Vie pour maman Belle-Vie tant ça la ba film na on sentir azoloba makamo eza profond mais avec douceur. Akenda on a douceur. Oyo qui peut sentir que a lobby mais avec douceur. Donc ban appel maman Belle-Vie. Balandi lo kolebi na seki na lebi non Maria asomo. Maria za fin. Oh peut sentir que bazo koka Maria ti parce que za tikotak mais tikotak na et est-ce qu'on a ninga propre ya finga te ya ni te ba bordure moko ya assez à soin. Donc au coca kanisa bordure en haute mais la bordure hein donc et c'est qui c'est que dans la vie non pourquoi pas la menango et pas ma famille Bota tout mes conséquences ensemble tout mes consola ensemble tout ça va commentaire par rapport à Maria vraiment la façon dont alinga ka maman na ali kutu ba jeter ba aventure t'es pas maman na ye alors likambo et qui nango secret Maria a bien kokoka na iti Maria bien kokoka na ito ko bomba to moni bolamu soki leki ya kaka neto ba bolamu la njembo le psomo ko ya nzambe na koki ko bomba ti la mwana na koki ko bomba tena finka na bimisi ende mona Maria amelia Belle-Vie ba bomba ya koki na ete koki na ete cha bimisi asolo ka ba système a che photo Belle-Vie kuna a che photo na ala che maloba abi bo sakana nango bo sala nde bolinga essentiel na bimisi na ba façon na nga biso peut ozui la famille babi quelque chose qui se prépare chez Belle-Vie TV pour na bana na ye pour na ba onyo so baza collé na Belle-Vie makamba malamu makamba kitoko eza liboso la famille alors tozala wana ka tolanda ka lokolo bolanda ka botala bino moko boko mona un jour boloba ke oui Belle-Vie aza ya nzambe et puis ba oba travailler na Belle-Vie ba yebi ki e Belle-Vie oh bakanga mina Belle-Vie ba yebi ki e Belle-Vie total la Maria to koloba ke opona azolo ba pa tia na ba film total la Maria pas jouer sous film ou tu ko jouer ça lui combien de temps jouer katé et puis c'est ça il faut comprendre que kuna c'est la famille et ça blague voilà la famille en tout cas la tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo total la vidéo